Est-ce que tu coquilles pour moi capella? Azali Nzambe biso tolingaka ye. Azali Nzambe biso tolingaka ya Yesu sanzolama sanzolama netolama na yo neto nini azana emi asali nini atondisi azana nini azana kisi azana non Nzamba tombolaka bato koloba kete osala émission mobimba pona ovanda wana critiquer bato vrai dollar soko yebi vrai dollar nde oyeba o détecter ba faux dollar alors na moniteur nini olebiso to vana biso to bando oyeba to kanga na biso ba osama kamna ba omba sala mais biso posa na biso zaki to kutana na bokonza likolo to kutana na oyo tozoteya to kutana na oyo asangisi biso polémique ya koloba ono azana kisi o azana nini wana kata mabe non bino bo présenter bato Yesu Christ et le reste Nzamba osala mo Christ était pour na tester natala soki oyo azaya Nzambe o azaya Nzambe te mais dis-moi baloba mingi ya makambo no wana bakisi wana bato baki non Nzambe na biso za Nzamba makambo minene to ko réduire Nzambe te na makambo ya mutuka po mutu moko mutuka atonge église munene ekomi makambo ya kisi. Parlons de Dieu au lieu de dire ya makambo ya o azana kisi o azana non Babitika ivre na blé l'ensemble. Le Seigneur lui-même a royé bandene ya ko séparer. Donc c'est pas nous ya ko juger batwana ya ko condamner. Lundi, émission Nabiso, la bonne nouvelle de Jésus, Oyo Bolandaka, avec votre frère Rishi Pukuta. Et aujourd'hui, nous avons à vous présenter un frère que nous allons recevoir qui s'appelle le frère Fabrice Moladja. Mais avant tout, j'aimerais que vous me permettez de lui dire bonjour. Papa, bonjour, bonjour papa. Merci beaucoup. Ok, avant de commencer notre mission, j'aimerais que le frère, tu te présentes devant tous ceux qui sont en train de nous suivre sur la chaîne Info 16. Merci beaucoup Papa Rishi, je bénis Dieu pour ces instants, pour cette belle occasion plutôt qui nous accorde de passer cette émission. Je vous dis énormément merci de nous avoir reçus dans votre émission. Alors je salue tout le monde qui nous suit, nous tenons sur l'andabus de partout, na internet, na iPad, na téléphone, na PC Nombote, na Combo na Jésus Christ. Ngai eza frère Fabrice Moladja, je suis chanteur de l'Éternel et adorateur. Je chante dans le groupe de frère Michel Hardy Bakenda et je suis adorateur du Seigneur. Voilà papa. Le nom Fabrice Moladja. Que cela nous rappelle que tu es de la famille Moladja. Je suis de la grande famille de Moladja. Je suis le neveu de papa Henri. Je suis le neveu de papa de Paul Moladja que je salue en passant. Il est en France et Nzamba Pambola. Donc je suis dans la grande famille de Moladja. Je suis leur neveu. Voilà. Ok papa Fabrice, tu es dans la famille Moladja. Mais tu chantes au groupe ATES des frère Michel Bakenda. Pourquoi ne pas chanter à votre groupe de la famille? Voilà. Moi je travaille avec le frère Michel Hardy Bakenda dans la structure, autour du trône de structure qui est coordonnée par le frère Michel Hardy Bakenda. Alors école d'adoration c'est ma maison. Donc à tout moment na kokiko kende école d'adoration, on assiste déjà à ma prestation, à bango, à ma concert, à zanga kate. C'est vraiment une grande famille. C'est mon papa Michel Hardy Bakenda, lui il a travaillé là-bas. Mais aussi moi aussi j'avais fait quelques jours où le papa Franck était au Brésil. On a travaillé avec moi, c'était juste pour nous coacher moi main forte, en absence à papa et papa Henri Pazalagité. Alors avec le bien-aimé à école d'adoration, ndé to tchaki moi coup de main à Busso, Gata Moussala Nzambe. Donc, ils ont Moussala école d'adoration Zandaku, AT Zandaku, donc c'est pour la gloire de Dieu. Donc nous sommes vraiment une grande famille. Ok, vous êtes vraiment une grande famille, mais j'ai passé quelques avenues de Salongo, quelques avenues de Rigini. Nous avons une affiche. Bâtir Elongia Papa Fabrice Moladja, les frères Fiston Bouyi,
les frères encore, qui encore, Nelson Kikem et encore les frères Billy Paul Bakenda et l'autre là, les frères Billy. Bilomba. Mais je me suis dit, Bayembaka groupe mon côté. Papa Yosa na Altesse. Autour du trône structure. Oui. Voilà. Et papa Nelson Azana groupe nae, papa Fiston Bouina groupe nae. Mais qu'est-ce qui vous a fait et que vous allez réunir et Azana Nounini affiche ou les autres représentés. Voilà, merci pour la question. Merci de m'avoir accordé encore la parole. Émission, Nini plutôt émission projet, c'est un projet. Une fois, j'avais invité le frère Billy Bilomba. Il était venu prester dans notre église, là où je prie, à Lemba Terminis, à l'église Fena. Alors, tant si prestation, tellement qu'il y a bête qui bien, tellement qu'il y a bateau, qui biso vraiment na trône en Zambé. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire quelque chose avec lui. J'ai toujours rêvé, un jour, il y a pour ça, les logos Boena. Le frère Billy. Et c'est parti. Après la prestation, on a monié. On doit faire quelque chose avec toi. J'ai senti quelque chose dans mon esprit que si on fait quelque chose, nayo et ils allaient prendre le corps du Christ et puis ils appellent pour le quand j'ai commencé le projet, ils ont un projet à We Celebrate qui signifie en français nous célébrons. C'est un projet et avec nous partagé d'accord, pas de problème. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait dit. Papa, ce que j'ai en Zambie, si réellement Zamba le belio et que ça m'appelle au Salem, na saisi ça qui parole wana et na sepelé ma casse na réponse wana, je me suis dit Seigneur, fais nos grâces yake to kende na suka ya projet. Et après au fil du temps na komi nzamba chinga na mutema pona na contacter frère Fiston Bouy, je partageais avec lui na bakino. Je réussis cette fardeau, je réussis cette vision. Alors j'ai voulu aussi faire part aux autres na bakité na bimagoï, c'est commencer par le frère Billy mais l'inviter n'élargir moi tante nango, n'élargir moi vision de omoninga ina associé bande kwana le frère Billy Bilomba et puis le frère Fiston Bouy, mon ami de longue date. Et puis le frère Nelson Kikem et le frère Paul Bakenda. Donc ce sont des grâces. Ce sont des leaders. Mais moi je fais partie dans un groupe, il y a Altesse, mais bon, pas leader. Mais comme c'est la chose de Dieu, comme c'est une pensée, ou c'est pas Nzambe, alors bango peut se soumettre à Kinango et ils sont d'accord ensemble tout Simbani. Pour le royaume kaka, pour notre sens de l'Anzambe Longo. Voilà un peu. Donc, ils ont We Celebrate, c'est un projet où ils sont déjà en marche. Quand la mérité est en Afrique du Sud, si tout va bien, d'ici les 9, nous serons là-bas en Afrique du Sud, précisément à Djobo, des places We Celebrate Jérusalem. Par la grâce du Seigneur, tu salues une chanson là de cœur, tu dis qu'on a combat We Celebrate. Donc, tu l'as yemba mikuna, il y a les yemba mais en anglais. Tu te l'as We Celebrate qui signifie nous célébrons. Donc, ensemble, tout ça, on s'est dit non, on doit faire quelque chose là, une chanson de cœur. Et pour permettre biso tous à l'occasion moi référence moi base il y a biso nyonso ba grâce aux réunions voilà un peu oui célébrer est-ce que tu koki kozomwa kapila azali nzambe biso tolingaka ye azali nzambe biso tolingaka ya Yesu sanzolama sanzolama netolama na yo netolama sanzolama na yo sanzolama netolama na yo netolama azali 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 nzambe biso tolingaka ye azali nzambe biso tolingaka ye. Merci beaucoup. Voilà vraiment Eyokani. Ça c'est la chanson We Celebrate. Nous célébrons. Oui, nakati na ba vocal les arts, frère Nelson Bandi et puis frère Paul, après frère Paul, frère Fiston, après frère Fiston ngai et puis le frère Billy emballé biso na suka wana donc amatisi biso azongisi biso moi Nicolo amatisa biso plutôt. Ouais.
Maintenant, à propos, il y a oui, célébrer ce que ils ont concert, ils ont célébration, il y a culte, il y a église, ou soit c'est quoi au juste? Oui, celebrate, ils ont concert et que ça les manage Djobour le 28 octobre. Et on a lancé un message, on a invité Bandeko Nyonso, il y a Afrique du Sud. Toza Awa, on est déjà prêt pour célébrer Nzambe et Longo. Vous savez, lorsque Dieu nous appelle dans sa présence, c'est pour nous faire du bien. Dieu n'invite jamais la présence naïe, bazonga lolenge moko. Non. Dans la présence de Dieu, il fait beau vivre. Dans la présence de Dieu, ils ont makambebele, c'est pas ça. Une minute dans la présence de Dieu, quelque chose, une vie peut se transformer. Donc, je crois les jours-là que Batu Baro Zala béni au travers il y a adoration puis louange au Salem en Afrique du Sud. La ville il y a Djobour, il y a Joville plutôt. Bandeko Baya est belé donc le 28 octobre en Afrique du Sud nous serons déjà là. Bandeko tout il y a Djobour, il y a Kensington, Bandeko tout il y a l'église Nyonso, corps du Christ, Tozalawana na frère Billy Bilomba, le frère Fiston Bouy, le frère Fabrice Moulage Ngamoko et puis le frère Fiston Bouy, Paul Bakenda, tous à l'ensemble uni pour notre tombola, où il y a Koufaka Gateme, où il y a Sekwa Mingini, mon président, notre boss Jésus-Christ. Merci. Frère Fabrice, en tant que membre de la famille Moulage, nous avons mis une question oyo bato batuna belé basala ba discussion et confusion et les lots namoni oza mieux placé pour na répondre biso na yango bato bobi ba musicien chrétien nyonso ba komi soka komi célèbre qui atangi a komi pasteur lelo bato belé bazo spéculer na yango papa Henri le frère Henri papa a commis pasteur ba misusu a commis ke ba misusu boye position nini ye azana yango lelo papa Fabrice. Vous avez question ma casse vraiment autour de je fais partie de la famille Moulaja mais il sert Dieu, papa Henri sert Dieu. Vous allez qui a commis pasteur a commis en tout cas on a la question moi que faire répondre mais on a dit que Adana Célil si les lois les routes va bien que frère Henri papa Moulaja le jour là qui va bien mais le but est frère Henri papa Moulaja donc ce sont des questions où il y a vraiment Azana habilité à répondre vraiment je n'ai pas qualité Yakoloba. Moi je connais un homme de Dieu tout court, c'est un homme de Dieu qui sert Dieu, il chante bien, il prêche très bien. Alors il assiste déjà à la prédication et je ne sais pas ceux qui n'ont pas le verset mais un jour où il y a une émission et puis vous posez la question, merci vraiment. Ok frère Fabrice, en qualité de frère, il y a groupe Ades, il y a papa Michel Bakenda. Toyoki Petro, Toyoki Tro. Michel Bakenda, succès Balamoko, Michel Bakenda, Baninga Bazo Matan escalier, ya Matin Balamoko ne sincère, Bato Belé Balobi Petro. Mais Nakati Yakou, en tant que moi, papa Michel Bakenda, dans le groupe ATS. Oko soulever biso ata moi secret mon côté, oko révéler biso moi secret mon côté à papa Michel Bakenda ya succès na ye. Makambo ya papa Michel eza makambo moso na lobina loba awa to lalawa. Maintenant heureusement na mukusi na boloba ke c'est la grâce de Dieu. Vous savez Nzambe atikala toujours Nzambe na makambo oyo asalela biso. Azanzambe te po akomisi biso na succès, azanzambe te po apesi biso, azanzambe te po aboyi pe kopesa biso, azanzambe po ye mutu aza maître suprême ya nyonso. Alors oyo nzamba sali oyo na kati ya vie ya papa Michel Ardi oyo aza lelo oyo eza kaka ngolo nzambe, eza kaka nzambe aponi et a utilisé c'est le fruit de la grâce. Tous les lots sur le bâti zangolo parce que tant que tous les studio pour l'album on s'attendait pas qu'il était écoquico comme à niveau les résultats on met que se produire les angolo na kati ba ebele nzamba sali kaka ngolo et azo sala na ye oya lingi quoi donc aza fruit angolo. Papa Michel Bakenda aza fruit Yangolo. Mais ce qui totalie bien na parcours ya Michel Bakenda les frères,
tokomona autour na ye toujours papa Henri Azawana. Eza na ba question belé et c'est posé ba mususu baloba azandeko na ye mususu frère na ye mususu coach na ye mususu soki nani na ye. J'aimerais répondre biso na place wana relation nini eza entre Michel Bakenda et Henri Papa. Relation nini eza entre papa Michel Hardy Bakenda na papa Henri ezaka nzambe nda sangisi bango ezaka nzambe nda maître bango esika moko donc ça date na yebi lisusu na lemba papa Michel azaku ya na ba prestation na ndako bavandi na papa Henri bazo solola ba jour lisusu bake ba production wana nga kutu na zakina na kati ya chorale na fiston na podium ya louange ba on bazo kende ba production biso totikela na ndako donc na papa Michel na papa Henri c'est vraiment une grande famille. Baba tout le monde baza soudé. Papa Michel ya maloko aza vraiment na kati ya famille moulaja. Aza vraiment na kati ya famille moulaja donc elo moroté koki ko boya makoté wana donc papa Henri aza li pamboli pour na frère Michel. Frère Michel pe aza li pamboli pour na papa Henri. Donc on balé baza li pamboli pour na corps du Christ. Voilà. Donc merci pour la réponse. Mais dis-moi, nazalaka na question moko oyo esengeli na tuna. Toutefois, na yambaka ba musicien chrétien et na tuna ka question oyo papa Fabrice Molaja en tant que musicien chrétien na kati ya RDC. Makambo belé zo bima. O liste moko bimi ba musicien boye, ba toakisi, ba musicien boye, ba gege. Na yo moko en tant que musicien chrétien, est-ce que au croya kapé na kati ya ba musicien chrétien ya RDC, eza na ba oyo pe ba sale la kakisi. Wana vraiment na éviter c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Oui. Zambe mutayebi nazana termo Christ était pour na tester natala ceux qui ont eu Nzambe ou Nzambe té. Mais dis-moi, tu crois quand même qu'il peut avoir quelques autres qui peuvent avoir des Oyebi il faut pas retomber la diable. Il faut pas que quand ça va quitter tous ceux qui comme élever les lots c'est le diable. Non, Dieu élève les gens. Dieu élève les gens, Dieu bénit les gens. Il a plus d'autres personnes qui ont poussé à Tomboli Bango. Dieu est capable de faire de grandes choses. Totika koloba loba mo mingi ya makambo no wana bakisi wana bato aki non. Nzambe na biso nzamba makambo minene. Toko réduire nzambe te na makambo ya mutuka po mutu mwa mutuka atonge église munene et comme makambo kisi. Non, Dieu est capable de faire. Parlons de Dieu au lieu de dire ya makambo ya o azana kisi waza non non. Babi tika ivre na blé l'ensemble. Le Seigneur lui-même a royé bandene ya séparé. Donc c'est pas nous ya ko juger bato wana ya ko condamner bato. Biso to garder foi na biso en Dieu, biso to ta la nzambe, to kumisa na biso nzambe, to to na biso nzambe. Ba ba osele na bosolo nzambe yemo kwa yebi, ba kozwa récompense na bango. Ba pe ba osele na ndenge ya bien, ba kozwa pe récompense na bango. Donc on n'est pas là vraiment pour na to critiquer ba o na yebi pété o aza wapi na yebité. Ngai na yebika kete nazokumisa nzambe na ngai to sanzola nzambe le reste vraiment ça m'est égal vraiment ça me concerne pas moi c'est Dieu qui me concerne. OK, donc on a lundi réponse na yo bien olobito tika ivre na blé question moko ezo matanga na tema lelo to comment komona ba musicien chrétien ba koma oyo asololaka na oyo asololaka na oyo. Est-ce que na kati ya ba musicien chrétien est-ce que zape na bato bayoka na kate ou bango nyonso bazali bisika bato nyonso bazali makambo ezanga te. Vous savez même na kati ya ndako mona yaya zo swala na ndeko yango te elakisi ke koswana wana ke baza bandeko te c'est le sang baloba kutu ke singa ya famille ebenda na mekata na kate. Donc ibenda na kamekata na kate ça dit beaucoup. Donc eza makambo ezanga kate mais na kati ya nyonso wana moi je pense bien que bolingo nde faut régner pour nzambe yende bolingo ya solo. Donc le Dieu qui nous a appelés, il a donné son fils unique, c'était par amour. Alors na omona te ko inana e kokotela wapi po nzambe na biso alingaka bato. Nzambe na biso alingaka bato nyonso na bato mabe akufela baona ekulusu. Na comprendre te na regard moi ceux qui biso ba chrétien to swana to bano inana o azana o ya non. Christ nous a réunis. Christ nous a fait une famille, tout comme il pour Christ. Il est mort à la croix pour nous.
on a asangisa biso to comme libota moko on a royaume ya bokonzi ya tata. Et alors bato bakabolaka bato mususu ba spekulaka balobi ke ser oyo na ser oyo bayokanaka te biso toza pona ba ser oyo ye wana biso yete ngai nalingaka oyo peut-être nakoloba mususu alobi ngai nalingaka frère Michel Bakenda et les frères Moïse Mbie par exemple ye na sepelaka na ye te bato bongo conseil ni ne kopesa bango. Dieu est amour, Nzamba bolingo. Bible lobi, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique et ça pour na akufi la biso bato mabe akufi la biso bato oyo tozala ki lem sous na kati libebi. On s'est dirigé vers la porte de l'enfer mais Christ a régné biso. Moi je pense bien que ceux qui alingaka oyo te alingaka te eza opinion na ye na ko forcer te na bisa ote yo linga ye yo boya ye linga ye non. C'est son choix mais conseil gratuit au pesa Christ a le but linga na biso photo za la 1 to linga na osunga muninga ata okuti moninga na kati mabe koloba mabe na yete mais conseiller ye bende pembeni olokendo tonga ye oleke oyi na ye Nzamba bengi biso aza Nzambe ya bolingo aza Nzambe asangisaka division eza ya biso te séparation eza ya biso te nous devons être réunis. Bible bi salela moninga oyo lingi basalela yo donc oyo lingi basalela yo wana salela ngo pe moninga comme lingi te bazo omizokisa yo moko kozokisa pe moninga te linga moninga pesa moninga parce que vie eza ba réalité belle vie Nzamba boya kozo église oyo eza puissante une église réunie une église ya makasi une église eza influencée partout dans le monde. Alors ndé Christ a kufa pour l'église wana balbaka Jésus revient bientôt, il revient bientôt basuka wana te faut pas basuka wana Christ viendra prendre une église forte une église puissante donc alors une église puissante des églises où ils a soudé où ils a na bolingo donc to lingana to simbana pona to kendisi royaume nzambe ekende liboso. Ouais, merci vraiment pour la réponse qui est vraiment édifiante pour le peuple de Dieu au Bagolanda Biso na internet na chaîne Info 16. Mais avant tout clôturer la émission na Biso, nanga qui n'a posé question au Yasuka. Batu oyo nyonso wana bazo spéculaka tu vois bakomona musicien moko pasteur moko na moi erreur ya muke basaleli yango ba émission basaleli yango je ne sais pas quoi po ba panza sango wana mabe conseil nini okoki kopesa bango. Donc ensemble na ça tellement makasi qu'il faut pas qu'on réduire le niveau ya ba oyo ce qui nini nazana asali nini atondisi azana nini azana kisi azana non Nzamba tombola bato koloba kete osala émission mobimba pour na ovanda wana critiquer bato non eza na sens moko te eza pena litomba moko te hein pour lelo yo toyeba faux dollar lelo ko faut ça le faut maîtriser nano vrai dollar soko yebi vrai dollar ndé oyeba o détecter ba faux dollar alors na moniti nini olebiso to vana biso to bando oyeba to kanga na biso na Nzambe ba osama kamna ba mbasala mais biso posa na biso za ke tokutana bokonza likolo tokutana na oyo tozoteya tokutana na oyo asangisi biso akufela biso makamwana ba débat o gaspiller énergie on a bien ça ta kutu pasteur na biso wana hein pasteur aye alobi Nzambe atei Nzambe de A à Z ya émission abandi émission ti asilisi aloba Nzambe oloko sala ba polémique ya koloba non azana kisi o azana nini o na kati mabe non bino bo présenter batu Yesu Christ et le reste Nzamba osala musala na ye olebo vanda bo sala ba émission minini boloba oyo asona kana oyo azana kisi olebo sala nyonso na bo présenter batu Christ. C'est le Christ qui guérit, c'est le Christ qui transforme le vie, c'est le Christ qui amène ba vie à Batou na conversion à solo. Donc ça sert à rien à ça la débat la émission wana yana mona litomba moroté ya mutu eza qui était beau présenter Batou Christ. Donc évangile pour l'évangile, faut l'évangile moko ya bien et évangile ya bien, ils évangile ya Christ. Yamba Yesu lokola mo konsipe mo bixina. Boko ça l'émission ata ya bongo. Botanga komba Yesu. Et je pense bien que mutu mongo la msa kolanda en pambongo. Olé que bolo ba émission moko bozo critiquer bozo tonga ba pasteur bolo ba musicien ozo servir atana eloko moko te atana jour moko te. Pour présenter Batou Christ, boté Batou Christ et je pense bien que Batou Bazala béni au travers de Yango. Merci beaucoup.
Ok, tokomi na fin ya émission na biso papa Fabrice Moladia. Merci na présence na yo. C'est moi qui vous remercie papa na ndemo ya mbinga na émission vraiment. Mais aussi j'aimerais que si li satana li loba moko parfois tokokaki kotuna yo yango te, parfois yaki na moi penser moko bweto, moi idée moko bokoka ko partager na peuple de Dieu o tokoki kotuna yo te. Merci beaucoup pour la parole sous na ndenge pesinga na ngana pesa ka espoir ya mutu moko na lendisa mutu moko. Bible lobi na Deutéronome chapitre 6 verset 4. La voix de écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ta situation n'est pas éternelle, ta maladie n'est pas éternelle. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas éternel. Bible lobi écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Donc situation no ya pasi ezana mona début ezana fin nango yana likambo moko te lekela nzambe yana situation moko te nzambe azangisa ko trouver solution nango. Alors fixe tes yeux vers Dieu, il est la solution à tous nos problèmes. Likambo nozo mona net ke ezana sukate au bengi ba médecin OK ba le besoin incurable, il y a quelqu'un qui est capable de couper sa solution à problème na yo, il s'appelle Jésus-Christ. Alors on a profité de l'occasion ceux qui ont ndeko na ngai nano yambaye sur le kola mon concept mon big cité yambaye nzambe aza nzambe ya solo aza nzambe oyo aza na nyonso na kati na ye. Merci vraiment papa Fabrice Moladia. J'aimerais que opé satama quelques batumbo ti o bazolanda yo à partir internet na chaîne na biso. Liste zamulayi. Merci beaucoup papa na ndeko ya mbinga pour la humilité ngai et na pesi merci na batu nyonso balandi émission oyo na tondi penzambe oyo apesi biso occasion oyo ya ko présenter émission. Alors liloba suka pona lelo pona émission oyo parce que za mbala suka te za liboso mais za suka te nzamba opesa biso de prochaines occasions pour les gars sur pona to pambola peuple nzambe mbote zaya na pesi bana nzambe nyonso mbote nzamba pambola bino asala bino bolamu so na lobina bando tanga bakomba bato tokota nsa tongo parce que naza presque na batu partout oya ebi na France na Belgique na mboka na Kananga na Chikapa donc bisika nyonso na leka na Angola partout na Kenda afu bisika ko tukoloba te donc jobu wana donc ndaku nanga donc so na bina loba wana Totan Satongo na pesi nzambe merci na pamboli batu nyonso nzamba pambola bino asala bino bolamu nyonso tokoki kosala tobosana teke nzambe ndaza solution ya nyonso ndaza mutu ya pona biso. Que Dieu bénisse abondamment. Merci. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était bien la bonne nouvelle avec votre frère Richie de Jésus Pukuta. Touti koyamba frère Fabrice Moladia oyazali moko ya famille Moladia oyo tomoni ba papa Henri ba papa Frank Moladia bango nyonso pe topesi bango mbote bisika bazali toye kopesa pe mbote na famille Pukuta oyo baza kuna na États-Unis na kati ya Chicago. Patricien Pukuta et Timothée Pukuta, Miriana Pukuta, Mami Pukuta pe bino nyonso. Et émission na biso ekosi la awatobo sanité papa tonton Mwinga mobali ya série l'ingénieur compétent oyo a permettre ki biso espace oyo to pasaka émission na biso to silisi awa ciao.